Mbote bandeko na biso ya ba africain mais likambo pena na ina beta sete na ba Kongola RDC. Na se mingi ba moni video ya mwana mobali yo bakangi na Chine. Mais bandeko na biso ya ba Kongola RDC ebele ba noir ebele ba lobelaka likambo ke ba Kongola RDC ba yibaka mingi. Baza bato ba yibaka mingi. Mais ba Kongola RDC belé bolingaka vraiment kondimate bomona kondie bazolo bela bino mabe. Mais ba Congolais ya RDC soki totali bien, en tout cas bango ba yibaka na Europe penda na ba noir ba Congolais RDC. Mais par contre loko bozo bosana ke bozo bebisa image ya ba Congolais nyonso. Mwana mobali aza na salon na France kuna na ba château d'eau na bango kuna. Koyiba oyo bakangi lelo, peut-être eza ya lelo te. Iza musala ya ndeko, emso akendaka pa zongaka normal, me bandeko. Boyebi te koyiba eza lisumu na miso ya Nzambe. Eza kaka ndeko te mutasala kango. Lelo tozomona eza na bandeko na biso ebele, même ya basi, bakendaka koyiba, même basaki, même bilamba, omona bengi pe camarade na, même parfum, même ba champagne, même ba muscador, même ba vin. Oh sala feti, na yibela yo, ndeko. Oyebi sema soyo zolona. Lelo bana nde mutu bawando futango. Ndenge bandeko na biso bozo kanisa kosala mutu mabe eze loko moko ya esengo. Ba chinois oyo, ezala ba français, ezala ba indien. Tango bazo fungula ba magasin na bango. Bango bazo fungula ngo po bazwa mbongo. Me yo ye obandi koyiba. Ok, yo lobite na yibi na ngate ndeko Congolais. Yango la plupart soko tali ba Congolais mususu wa RDC ozo mona ba vie na bango eza différent. Mitu ya ba misusu ese beba. Okoyo kaka bazo komisa na ba fete na lati yoji, alati Versace mais eza ya moyibi po akenda ka musala te. Misusu kutu bo ba simbela même kisi kaka po ba mona ka bango te. Tala témoignage ya mwasi wa bomaki mwana nende tozo yoka. Eza mawa ba Kongola RDC vie au bazo mené na étranger na ba pays ya bato. Voir même tala lelo image ya ba Congolais na Chine kuna. Bo sala keba ba Kongola RDC. Ba noir pe ba koyeba te ke oza nationalité nini. No ba ndeko na biso ba noir. A cause ndeko na biso mobile na Chine. Ba kolinga ba surveiller bino na façon moko ya kosakana te ba oza na confiance na bino te. Ba ndeko tango ozo zwa penja avion ozo tika pays ofandaka. Oyo nzamba permettre ofanda. Okeiti Chine, oyibi, ozongi, tala, accident cause la même en avion. Faut que tapo la kobanga nzambe bandeko. Ozo kende penya na moyibi, ozo zonga pe na moyibi. Ezaki ndoki ba Congolais. Et puis soko tali bandeko ebele. Na France kuna même partout ce kabandeko na biso biso bozo zo plaisir ya koyiba bozo kendo yiba na bazara lelo bazara wana so okoti yo noir ba otala yo longi moko bo bien te malgré to boite mindele pe ba yibaka mais o ya bandeko na biso pe ezo leka. Tala ndenge ndeko mobali a bebisi pe image ya bandeko noir ezaka Congolais te ezala guinéen ezala nani angolais ezala brazzavillois. Pourquoi? Parce que bandeko na biso bolingi intégration te bolingi eloko muninga moneli pasi mais yo lingi wa ko détruire ba Congolais bazalaka. Tala lelo nde bokomi na bakabelo ebandaka epa ya bandeko na biso ya bazombo ba angolaise kuna ba angolais kuna babandaka makambo wana toyebaka mais lelo kabelo kuto est dépassé même na ba inspiration yango ya bango lelo ekoma partout surtout na RDC surtout na Kinshasa donc ekoti même itina ba Équateur ekoti même na ba Kasai ekoti même kuna na ba kota ba Congo kuna ekoti kuna na ba Lubumbashi Congolais nyonso tout olingi oteka kaka kabelo bozo mona ndenge ezomema bino donc na commerce mosusu ezali te bandeko. Pourquoi po Congolais bozaka na esprit ya créativité te eloko kaka so flat kutu na miniti onde pemi sera ba flat comme mutu nyonso tu bana Londres bana France et partout et surtout bino kuna Belgique donc il faut que ndotonga kaka flat siko na miniti yo eloko elekela nga soko koti na TikTok ok même na YouTube kuna
okomona kaka kabelo congolais eza sikoba oyo ya bakini kuna tozoyeba te boza na bakalite yango ndenge nini ya première qualité to ya deuxième qualité to ya dixième qualité mpo basuki ya naturel toyokaka yango te mpo na bino bacongolais commerce oyo bino bomoni eza kapelo mais komi koamvute mpe bino ekomi koamvute bino bacommerce eza ebele me bandeko na biso ya basi ya batamangala bolingi kokangama kaka na kabelo boko kotika mpe bandeko baza na oyo baza mpe na babanda manini yango congolais boyi te tala ndenge congolais place bozokoma mpona boza na esprit ya création te même côté commerce. Et puis, ozokende osala commerce na mutoki ya baninga. C'est ça, Congolais. Même Mouninga zui ide na ye. Alinga créé, mais Congolais ko ya yibi yango. Après, malamo kwa komisi yango loko na ye. Po yibi te ke mon kilo nzamba futa ka beta kape. Nzamba lobi o muto azolo na kobuka. Ebele bandeko na biso bazoyebisa bazoyokela ndeko mawa me ndeko tanga banaye koyiba bachinois azotia bango mpe bamanka ezalaki mawa te ndeko nzambe alobi le salaire du péché c'est la mort ozomona oyo moto azolona kobuka me abebisi image ya bacongolais abebisi image ya banoir tango ozokende kuna surtout soki okutani na bachinois na balobi ke oza congolais mpo bakateli mwana mobali oyo 15 ans de prison likolo ya nini likolo ya tumwa babulu oyo bozomona yango balobaka na vie ntango bango bayibaka okoyiba mokomisi eloko ebele tala ndenge satan akosaka bino amoni obimi olobi bamoni nga te me tala kaka akoze eloko ya mokie yango moto ememi ye na baane ebele kutu bango kuna kutu balobaka ke babomaka. Alors, babi balongola loi wana, mais talaki akobeta ba 15 ans de prison, likolo kaka soki ya 4 boules, congolais à RDC, bongisa comportement na ona bamboka ya batu. Tala ba français kuna ndenge basali ba loi. Yo kanisi même ba chinois so ba refulo na France akoboya. France kuta ko profiter na occasion ya boya koloba te zongisa na mboka na bango lokola bango bande koloba kabila az étranger ndeko na bango pe congolais aza na pouvoir aloba bazonga eloko mabe ezate oke nozonga kuna na France ozaki ndeko azaki ko vivre na bien à part ata ndeko wana te boza ebele na Europe bosala kabilo ko bolingi congolais bolingi ko bebisela baninga misala na bango c'est pas bien peuple oyo ezape na bana basi boyibaka bomonisi zara pasi bomonisi ba magasin bato pasi yango mozomona boza na bana mama omona obota mwana tambolaka te mwana lobaka te mwana donc bozwa kosala mabe même ndeko mobalo na mona epi na ba TikTok na monde basalaka barando ba milimo wana surtout bozobima bagangi ba congolais bozobebisa ba réputation baninga bino bokanisi même biso totalaka bino même ba fio bazwa kofinga ka ofandi tozolela na nzambe jour mosusu ezali okofuta masumu na yo po bozosalir ba image na biso nyonso to etanke ba congolais ozomona même ba fio wana soko moni na kofinga te aza na kati ya moyibi aza bafio même bayaka kofinga wana oyo to bavie ya mibali na bango na ya bango nyonso tu na public soko tali bafia na apa koyiba kofinga donc malédiction oyo ezokomela bino na bavi na bino bato biso batotalaka bino tokozwa yango te bino bokofuta yango d'une manière d'une autre mabe bozosala na bamboka ya bato. Moi, si mon bon babetela ma histoire apesa témoignage na peine d'histoire maman wana mwana na ya mwasa limbaki ya bala alobinga na osombelo elamba akasombela mwana na elamba te me akenda koyiba epa ya indien wana monaka congolaise wana RDC na caméra jour où ezalaki indien fala sa sacrifice na ye na 12h moi si wana yibaki neti lobi nango na 12h par exemple ya lelo fallait siko apesa moto tantine wana satindi la base mwana na esiko jour alibala lati robe wana ma cérémonie sili ba comme na hôtel na fiancé na ye mwana linga longola robe ezobima ezolongwa te bazwa gilette ezolongwa te nzoka enje wana travailler kango bake ko sab na ba ba pasteur ba memi mwana na pasteur mwana zolela ba pasteur balobi robe eza na esprit de mort zonga tuna mama na somba ki wapi azwaki yango ndeli pasteur kuto lobaki bitoyoka bango batapoto kuna bayibaka mama bandi kolela mwana bi mama loba vérité mama lobi oui na yibaki mama zonge pa india kuti ndie wana kolo bakaza zo seka kolo magaza bi na yibaki kozonga alakisi ba caméra abi komelo tota tala yo wana na video yo tala mwana na yo mwasi wana ke alobi na peso combien
eza témoignage babetelanga mwana naso papa sa na délivrance botala bandeko botika bobanga nzambe chaque chose à son temps botala sort ya ndeko. Merci beaucoup la famille, partagez vidéo, aimez, merci beaucoup.